Pour ça, je peux dire que je ne sais pas pour oh Balbado raisonner ça oh on a raisonné. Alors donc ngana lobaki na Olanda suma mbwana te parce que Nzambe naza les bons juges. Mais image au quoi qui m'a mbongo ezali. Eza wapi? Eza wapi? Mbongo ngo baloba o mbongo baloba na kima na ngo ani. Ata o mbongo gouvernement pesa na mona yango na misu te. On a lobaka mokile bomanga pour rien et vérifier te elanda te. Voilà. Pende baloba ke nasangisa bana. Na uti koloba awa naza ata o Thompson moko ya koteka oyo naza na ngote. Lelo o nga moko naza lelo c'est vrai nazo foutela mais naza na studio na fouteli na papa wa bungu alesa. Na keki na Nzambe pourquoi ozo komela oboy tango akenaki Nzambe atalisi ke naza innocent abenganga binanga mama Nzambe bina pangusa o pinzolo bon Nzambe tango akotaki na motema papa wa bungu alesa po ye moko ayebaki nga mambo wana baki nga deja chiko akufaki Fêtez votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Botama, mokolo ya kitoko. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azoswanye nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je sais que vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Vous allez nous suivre en rediffusion comme à diffusion. Vous êtes vraiment partout à travers le monde. Vous nous suivez depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous avez biso pe na mikili ya poto. Vous avez biso vraiment partout. Mbote na bino oyo bokolanda biso lelo, bokolanda biso lobi pe bokolanda biso na mikolo ezali koya. Et vous êtes en train de se poser la question, émission Grande Causerie, bomoni na memi bana, qu'est-ce qui ne va pas, et tout. Merci la confiance vraiment pour plus à la émission Nabino Grande Causerie. Pour se regarder un nombre de Nakonde, merci vraiment Nabino. Merci na couleur basse qui est derrière la caméra. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez vu que na sima ya liwa ya mutu nyonso, et ça aura toujours un problème par-ci par-là. Et très surtout si la personne azalaki mutu ya public, azalaki mutu o ya serva ki pe, mutu o mukili mombeye baki, sima ya liwa na ye makambo zala kaka ebele. Et aujourd'hui, par rapport à l'histoire, il y a Moué, dernière
esika oyo ye asalaki parce que akomaki mpe patron ya entreprise na ye na groupe théâtral na ye. Dernière chaîne oyo ye adifusaki baélément na ye ezalaki chaîne oyo tozalaki kotravaille na ye en collaboration. Ezalaki chaîne oyo tozalaki kotravaille na ye place moko, il s'appelle le Chico abengami ya kombo ya Pululu. Par rapport na ndenge tozalaki kotravaille na mowei. Et après beaucoup de temps, après bamakambo toyoka ebele, après bamakambo tomona ebele, lelo tozoki bon toya ko rendre visite na veuve pe na ba orphelin oyo Chico Pululu atika. Toyebi ke non Chico atika mwasi, atika pe na bana. Mais na sima na yango biso nyonso tozalaka na ba morgue partout tolelaka ye tolobaka makambo tokobosa na yo te patati patata. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que réellement tolelaka Pululu jusqu'aujourd'hui? Est-ce que bana mwasi oyo ye atika c'est jusqu'aujourd'hui to prenaka so na bango biso ba kondi, biso ba chroniqueur, biso ba journaliste, biso ba ami otolobaka makambo belé. Là directement je me reviens dire un grand merci à Paul Ventouré, merci également à Dada Maingidi, merci aussi à Dani Makondele de Bundes, Paul Ventouré de Bundes, nabi ke nonde ma moni famille ya Chico Pululu. Et ça, bango vraiment bien makasi. Maman Coco, mbote. Bonne santé. Nangolo Nzambe ça va. Encore une fois, Maman Coco Azali, moi si Oyo Pululu, Atika, Nabana O Pululu, Atika, les lotos jugé bon, Toya Tobeta moi les solo, Ata ya ebelete, voilà, bébé. Tobeta moi les solo, par rapport à Mankambo, Ndenge Zali Kokenele. Maman, c'est bon mon ami. Maman, tout le monde grand garçon à Awa, quand on va dans le solo, ça va mon ami? On t'appelle comment? Rejoice. Parle un peu fort. Comment t'appelles? Rejoice. Rejoice. Tu as quelle année? Deuxième. Tu as quel âge? 11 ans. Donc moi on a Chico Pululu, Azana 11 ans. Mon ami, tu vas bien? On t'appelle comment? Pardon? Mary Forever. On t'appelle Mary, hein? Mary Forever. Mary Forever. Tu as quel âge, Mary? 4 ans. Tu as 4 ans? Voilà, le deuxième fils, il y a Chico Pululu, à 4 ans. Maman, comment nous on a su qu'à âge? Il y a 2 ans, il y a le 12 décembre. Le 12 décembre. Oui, donc à bientôt. Voilà. Et les autres jugés, bon, peut-être sur la norme, ok? Alors, ainsi, Maya Liwa, ya Chico, maman, Makambo, les gars, belé. Et déjà, pour banana, comment vous allez s'en sortir? Comment vous allez vivre? Naba bikela mo oyo Chico atikela yo kolia na bango komela puis kotanga na bango vous allez vivre ndenge nini? Toujours vivre ka na mawanzambe. Voilà. Na mawanzambe po Chico ti akeya tikeli na musalate. Si Chico akufaki na nosa elote, nosa voyage te. Eloko te mbongo pete donc toujours vivre ka na mawanzambe. Te mutu akanisi Chico abane kolinga Chico abengi o balinga babanda kolinga yeso bakanisi babenga biso na maomona basungi bana tusuko mona ndaku basungi toto vraka na mawa voilà vraka na mawa et après siko ba makamno so ndenge leka on a pour ne pas encore revenir après pour na ko rappeler batu baebi ba makamno ndenge leka et tout lelo si faudra parler que maman na biso Coco na bana est-ce que boza bon terme na famille ya bokilo na yo ba o baza mieux placé à kozwa ban en charge? Oui, tozalaka na biso bien. Toza bien dans sens que toujours tokabwana na ba maloba ya bien. Place tokutanaka. Voilà. Que ngana kuta mama limbisa. Bibi pe oza mwana nde na kutaki mwana ngande pe na boto na limbisi. Voilà. Si li met au moins na ka teto to mwana. Mais est-ce qu'on apprend ma kamwana nyoso? Parce que déjà, ba interprétation yara mingi. Mais comment on trouve mobali? Azoloba mingi nani Coco mutabuma mobali na ye patati patata. Na makamwana nyoso Coco. Et les lots ndenge tozokende. Avenir epesa makamwana raison ou bien avenir ezali ko condamner ma makamwana ndenge ba interprétation bima. Pour ça je peux dire que je ne sais pas pour oh bazo raisonner ça oh ngana raisonner. Voilà. Donc ngana loba ki na olanda suma mbwana te parce que nzambe naza les bons juges.
oyo bato balobaki ke koko alobaki so otuni bato wana baoyebisa otuni bango bozalaki ayebi soki akende azalaki te nayokaki makambo nyonso tu banda chiko akufa nyonso ezosalama eloko moko te kamera ezangaki donc oyo nyonso tu bakoyebisa bino ke koko asalaki fo koluka baimage wana oyo balobi koko alobaki oyo koko afingi bacomédien sengaka image nini ezali ke koko afingela comédien ebima te seke moto ayebataki na ye na ndenge na ye mais image oyo koko akimaka na mbongo ezali eza wapi mbongo yango balobaka oyo mbongo balobaka na kima nango mama Olive mama merci na profite nasenga merci na mama Olive mama merci vraiment na oyo esalaki elongoli biso soni okundi mobali na nga na ndenge oyo esengelaki na ndenge ntango mosusu biso moko tosapatanaka nango te ke tokai koleka na bongo na honneur nyonso tu vraiment naosenga merci mingi na mama na ndenge tikaka biso te malgré ke mbongo yango bato balobaka ke nayiba ya mama Olive namona yango te nazwa te nasimba te nalanisa ye moko mama soki azoyeba mbongo wana oyo eyaka na enveloppe bato bakosaka kilolonga nayibaka yango mbongo oyo bakundelaka mowei deuxième mbongo mama yebi nazwa te nazwa mbongo te mbongo yango bakundelaka mowei mbongo bakanganga nayibi ya nani ata oyo mbongo gouvernement epesa namona yango na misu te oyo koko ayibi mbongo mama Olive oyo mbongo gouvernement epesaka yango koko akima nango ezala ya gouvernement oyo bapesa ezala oyo monsieur le maire apesaka ezala oyo mutu nyonso apesa namona ata 100 francs te na misu nanga boye mbongo nga nayebaka nazwa eza mbongo ya papa Edingwe na papa Muyombe gauche bayelanga mais suka nango mpe ekale bapesaka nga boye bazwanga mbongo yango mbongo mpe ekenda basala makambo basengaki kosala nga na mbongo wana nazwaka 7000 francs na enveloppe oyo bomonaka wana 7000 francs parceke mbongo nini oyo nga nazwa mpo enveloppe yango nde belle famille ezwaka oyo papa Edingwe na papa Muyombe gauche bayelaka nga mbongo wana ekanga nazwi nasilisi mwa makeyela moke elekanaki belle famille ezwaka sikoyo mbongo bato bakangelanga moyibi si lelo oyo nga nayiba nakenda na enveloppe mpo enveloppe oyo nga namonaka eza ya papa Muyombe gauche merci papa Muyombe gauche merci papa Edingwe na ndenge bokaniselaka bana na bino mbongo wana malgré tozwa yango te mai naloba ta merci oyo nga nazwa na mbongo wana nzambe alola azokanga oyo bazwa apres bazongisekinga 7000 francs mais lelo oyo ekoma nga nayiba enveloppe namona eza des enveloppe ya papa Muyombe gauche na nani oyo mama Olive atindelaka biso oyo ya papa Muyombe gauche na simba yango boye apres bazwi oyo ya mama Olive na simba te ebalakisa ngai yango nalobi kaka tokunda mowei ndenge mpe ezongaka d'accord mama opesi ida malamu tokunda nanu mowei le reste tokotala nsima kaka nde toba tokunda mowei le reste wana namona te sikoyo mbongo bango bakangelanga moyibi nayebaka te Congo partout bozotala nga nayebi te mbongo yango eza mbongo nani apesa oyo enveloppe oyo nga nakimaka na yango eza ya nani oyo ya mama Olive yango bakundelaka mobali na nga oyo etika namona oyo ya papa Muyombe gauche yango wana ekendaka na belle famille basangisaka basala mamu to bakokaki kosala nayebi te mbongo nini. Mais aujourd'hui, il faudra aussi commettre le point sur le i, bana oyo par rapport na ndenge biso toyebi makambo toyoka ba makambo par rapport ya ba conteneur à biloko besoin par rapport ya ba enveloppe euta par-ci par-là. Alors bana oyo fala ki bazala bakola na bango bien ba pour ça peut-être ya ba éditer parce que toyebi que non nani ba ke belé ba ya ba pesa koko ba enveloppe ba conteneur à biloko ya tout nyonso na siko kinna ya on alobaka mokile bomanga pour rien et vérifier te elanda te. Voilà ba juge Nzela pardon sikoyo ntango babi ke bapesa koko enveloppe nga na babi nyonso tu eza na baimage bobimisa image nini oyo koko ayamba enveloppe apart bobimisaka moko nayebaka oyo papa Edingwe na papa Muyombe gauche bapesa nga wana nga nayamba oui le reste bobimisela nga natala conteneur oui mama bato apesa biloko ebele nandimaka yango oui so bobi conteneur oui non ndima biloko ezala ebele de ndako ekoka kotonda te me ngai nzambe ya lola
nalobaka mambo na olobango te me moyibi oyo baokangela ngai eleki nzambe ya lola nga na bima ata na poisson moko te mokolo oyo tokundaka shiko bapesaka nga biloko nalambela bapaya kaka nde na buzwaka biloko olambela bapaya na suka wana okoka zwa conteneur okafungosa bachambre froide oui mais toyebi bongo okenda ofoswa pena baconteneur basaki ya baloso biloko nafungosa baboutique bana na nga bazovivre naza ata na eloko moko te biloko nga nazwaka kaka nayambelaka bapaya jour tokundaka mowei yango wana kaka suka nga nazwa ke bazwa bapesa yango nakende nango nakende kendaka efungosa nasala soki nasala te nzambe azokanga nazwa saki ya loso moko nayambela bapaya nazwa bacarton soso carton poisson loso semoule moko ndio nyonso moko esili mais maman Coco comment ça fait namonaka ntango eyaki oui wana namonaki batie mais oyo makambo babi yo moto géraka yango babiloko tout ntango eyaka na géra eloko te yango siko naboyaka makambo nalingi mpenza te okomprendre oyo moto ayebi bon moto mpe bandenge ayebeli mais nga oyo nga na koko nayebi na kombo ya nzambe na gérer eloko te nga nazwa ta kogéra te eloko toi tu prends ça nazwa ta eloko nga na vai na se na ogére ndeni bapesaka kaka zwa oyo kende kolela ekende koyamba bapaya mokolo okande tolambaka nde balambaka so yango wana mpe aunga nazwa ebandeli mpe suka yango wana mais maman Coco franchement na matanga moi réputation na ozalaki un peu peut-être kokena ndenge ya malamu te dans les sens que non comment ça fait-il yo moto okufisi mobali il fallait que ofanda na yo kaka na se kolobaka te mais bato bacomprendre que non bato bazoloba que yo oza veuve mo boye tu parles presque mingi koleka bato mosusu alors koloba na yo bandaki koloba mingi ezalaki na ozalaki tu étais impoli envers belle famille na yo tu étais impoli pa bato bayaki kolelisa yo ou bien ezalaki di yango non kasi nga babima mnesoki nga naoyisa bino tozongaka na baimage te bato balobaki lisolo ya koko ezalaka balobaki omonaki te balobaki te oyo balobaki wana baloba na bango nga nayebi te wana na korépondre neti so namoni likambo nasepeli nango te ke oyo moto alobi likambo eza bongo te so nayebisi bango non eza bongo te balobi azoloba mingi likambo soki osamba na miso nanga ke nayebi ke ye moko mowoyo alobaka na ngango bongo te bino bolingi boloba ngo na ndenge moko boye mpe bolingi ondimisa ngango na makasi so nabi te abanda koloba bongo te ekomi alobi mingi te mais lelo mama ozali mwasi oyo pululu ayebisaki biso ke non mwasi na ye yo patata mais pululu etake artiste star abotaki mpe par-ci par-là et lelo etake mama boboto est-ce que tu prends soin ya bana wana mosusu oyebaka atake non kuna alalaki ndenge nini epuis aza wapi tout est-ce que oyebaka évolution ya bana na yo wana mosusu en dehors oyo peut-être yo oza na bango awa message mon ami on est en train de travailler hein? Ça va ok comprendre question nanga oui na comprendre voilà nakoko répondre o nanu bana koyeba baposition ya bana nga alobaki na mambo ya shiko na oloba lokuta te mposo natie lokuta ta mosusu mabe kookomela nga voilà po soki naza lelo envie nazovivre lelo eza mpo mawa ya nzambe eza likolo na to nzambe nde alingi efo natia nkombo ya nzambe na makambo ya shiko ebandeli ti suka seke fo nalobaka mpe kaka verité na ebandeli ti suka mpo kaka nazala mpe ndenge oyo bokuteli nga lelo voilà omoni makambo ya bana na so na bike tomonanaka bango na kosi nayebaka kaka makambo ya mwana moko Sylviana mwana ya dede ye nde tosololaka kala mingi mpe ta tokomi kosola na bebi oyo autaka angola mwana na ye nde nakoki koyeba so tosoli ndeni mwana aza bien mais le reste nayebi te ocomprendre mpe nde balobaka ke nasangisa bana nauti koloba awa naza ata Thomson moko ya koteka oyo naza nango te ata saki moko ya makala oyo naza nango te siko nakozwa bana bato nasangisa bango mpona bokola bango na nini voilà lelo oyo nga moko naza lelo c'est vrai nazofutela mais naza na nini na studio na nafuteli ngango papa wa bundu alesa ngati nazwi problème
nazwi problème en tout cas nzambe apambola papa oyo pasteur oyo nga ntongo nga nazwi problème bato nyonso bazoboya nga baomona nga eloko pamba bato nyonso babwakaki nga mais papa wana yo ayebisi nga bi nakoki na nzambe pourquoi ezokomela o boye ntango akendaki nzambe atalisi eke naza innocente abenganga bi nanga mama nzambe abi napangwisa o mpinzolo nde abengi nga nakendaka na mwana moko oyo azalaka na baproblème baza na po batikaka na ndako mama kaka ye nde ekoyebisa nga bi nzambe atalisi nga ke oza innocente loko oza innocente na oyo nyonso bazoloba nzambe nde alobi tolela na baoyo bazolela yango na ye kopamisa o mpinzoli nalingi lisusu olela te kanga matoi koyoka lisusu te nzambe na nga alobi kaka bato bazofingo bango mpe kaka bakochange maloba sante ya bana oyo komona ngo lelo te ndenge ozomona lelo ozolela bana te kaka ndenge to baboye esili kaka ndenge bokoma na ndako na nga awa ndenge bokotaki na maladi ekozala lisusu te kimia ye soki na bino na baoyo baza na ndako kani na te loboka nzambe eza sans frontière bana oyo baza na ndako ntango okende okoka kimia maladi ozala te nazonga mpe nakuta bana nanga kimia maladi te oyo mpe kani tokenda maladi eza lisusu ndenge ezalaka te lelo hôpital te bafevre mike mike bagripe ezanga nango donc ye nde moto akonsola ngai ayebisa ngai ke oloko oza innocent telaka nzambe maloba bata mokili ekochange nzambe akomimonisa place mabe oyo eutaki ozwa kimia naza mpe kimia ye nde encourage nazaka moto ya kotala bamaloba nde balakelanga basaka bato mayebisi bi soki oyebi ekozwa yo soki oyebi te nzambe moto abi aza le bon juge ye nde ayebisi bi nzambe nekusa alobaka tout est accompli maloba oyo nyonso tu ekokweyisama lokola voile ekweyaka na ekulusu maloba oyo mpe yebaka ekweya ye mpe azoyebisanga kobanga eloko moko te soki oyebi likambo malamu mais soki oyebi te eloko mabe ekomela oto kobanga te dans les hommes qui les comprendre que non ceux qui déjà oyebaki likambo peut-être tu n'allais pas être à bonne santé avec tous ces enfants comme ça c'est que oyebi na likambo te to mokili comprendre lolenge wana nga na ye bon nalobi mutu ya moto arezo na ndenge bato nyonso babwakaka ngai bato nyonso babwakaki nga mutu mabe papa abundu alesa alokotaki ngai voilà est ce que ezaka bato nyonso fo balinga nga mpe eza bato nyonso fo baboya nga oyo baboyaka nga bazalaka mpe oyo mpe nzambe mpe akotaka na motema moto alinga nga bazalaki parmi mpe bacomédien bao mpe baboyaka nga mpe te bazalaka neti zidane nando azala tout moment na zidane mpo nga na bana na zidane avant kutu ke marabu ya chiko tozala na zidane voilà ezalaka mpenaka ya moko mpe oyo aboya biso mia zidane nde biso moyen te alongoli mpe mombongo apesi ti tobana na bapremiere ndako toza na chiko na oyo tobandaki kokende bitabi bavi na biso eza bazidane ocomprendre camarade nanga Macha Maisha aza awa na nini na mama Macha aza na Gramalik voilà donc bato pe ba biso na moko aza ata na poto bijou elemba to banda kozala o pe baboyaka nga bazala ki meba o pe balingaki nga neti ti lelo o tozaka na bango bazidane bazali bon bazali alors l'entreprise que mobile na yo atikaki oyo koki lelo ko komisa pe yango opérationnel de façon que non bana bazwaka 10 francs 20 francs ils allaient groupe théâtral où en sommes nous na groupe wana oyo chiko atikaka pe bando leke pa na biso na canal Mercure télévision na chaîne locale awa na Kinshasa groupe ezali nakasa bomona mikanda na biso nakoki mpe kokosa ata lobi groupe ezali mikanda mpe bomona voilà na mikanda chiko ezalaka après chiko ngai obandaka komona mpe soki chiko ayetenga na bandaka koya kotika box image c'est ça nga na ndako koya nango donc lelo a chiko akufi bato babimi ebele towelani voilà natiki na nga mais makomi ezali ce que towelani loko bango baweli bazwa mokolo mpe motema ekosepela bino bomona bapapier wana nabimisa mpe papier na lakisika yango mokili mpe etangi ke après ye mais lokola bango bawelisi na bango kokende biso eza kokoma ta mais lelo en dehors il y a entreprise wana ils appellent entreprise mosusu ezalaki très très bien et puis très important lutomona bapapa oyemba bakufa babilamba balatalata bato batalaka yango ata na balibanda ya mboka toujours esalama ndenge wana alors bateni ya scène ya chiko eza eloko moko ekoki peut-être kozala vraiment productif mpona yo eza wapi ndenge nini obwaka yango otumba yango otya yango wapi eza wapi est-ce que nakoki kobwaka biloko ya bongo chiko mokala na bana nabwaka biloko ya chiko nayebi te so siko eza na maboko ya famille po tokendaka nango na commune voilà comprendre à partir ya commune babana totika 2 jours
nde bakobenga biso po famille na ye ezwa yango ocomprendre nayebi te soki bango bazonga kozwa yango ocomprendre wana nde nayebi te naomi koloba lokuta te wana nde nayebi te donc biloko wana nakokotumba yango te bandeko nde bazali naotumba yango poani ana famille je suis pas na famille mais aza na famille na ye ozo reconnaître famille et comment ça fait-il que non ntango ekomi makambo peut-être ya kosunga ou soit ya motu oyo akokaki peut-être kopesa so exploit na vie ekoma moto alibana kabuni walisa pendant que sur atika bandeko na ye aza mpe na mama na ye lupango monene mpe eza kuna okoki kokende mpo fandi mpe na bana kuna lupango monene ezali etu bon nzambe ntango akotaki na motema papa abundu alesa po ye moko ayebaki nga mambo wana nabaki nga deja shiko akufaki natikalaki naza na bana bango so bali kosunga nga ngam na kokanga bango na makasi te te basunga ngai voilà donc c'est ça quoi soki moto ya famille atali ngai te eza problème te eza yango problème te après liwa ya pululu mama Coco nasalaki émission moko avec Rondekita mon frère que je salue vraiment namonaki comment Chico Pululu azalaki na ba relation libanda bato ebele babengaki nga pour me dire que nga nazalaki via Pululu nazalaki masa Pululu nazalaki peti ya Pululu faut na soutenir groupe ane ekufa te faut na sala boye est-ce que je sais pas bato wana nyonso au moins ba reconnaître Pululu ke nazalaka moto na bango est-ce que batia yango mpe na misala keno kosunga peut-être bana oyo fo batanga babo garçon oyo fo batanga yo mama na bango il faut sala bien est-ce que ozalaka ndenge notikala kogérer barelation oyo Pululu atikela yo non wana nde nayebi te mpo nga na Chico na banozongisaka ya bino parce que totravaille avant Chico fo tonotravaille na bino voilà bozalaki so bobengi so bozwi Chico te bozwanga yo mama nga na Chico tobanda osala numéro moko ntango Chico akufi bandeko na ye bazwi telefone kaka touti morgue toye na ndako bazwi telefone sikoyo bato na babengaka na numéro nini po bayebaka nde numéro moko wana soki babenga bango aza mwana na bango nayebi te wana nde eza ndenge bango batraitaka makambo nayebi te. Voilà, mesdames et messieurs, comme je le dis au début de notre émission, que nous avons dans la biso na Kinshasa, tout comme beaucoup dans la biso Libanda Yamboka na ba diaspora pe na ba Kinois, na ba Lubumbashi, na Congo Mobimba pe Libanda Yamboka. Je vous rappelle que les lots na sepelaki ensemble na bino to mekampe ko kende ko rendre visite na libota ya Chico Pululu azalaki artiste, comédien, musicien Yamboka na biso Congo asala pe époque na ye. Ningi tout le monde que non partout ils ont abattu ça là bas époque na que non yepena na époque nga vraiment malamu ko fanda tous ensemble na bana oyo Chico pour la tika pe na mosi na ye oyo ye atika les enfants bazali ko se comporter malamu alors né na tolo ba que non bato belé babima ba vrai à Chico Pululu est-ce que réellement vous soutenez ces enfants réellement vous soutenez la veuve oyo réellement vous avez un coup de pouce pour que nous ayons des classes, tout ça est fort que bana oyo bakola na ba condition bana na biso o biso ba tous vivant bakola et que ça est très nécessaire ce qui yonanga to meki un peu peut-être que nous tous impliqué na makambo oyo tous impliqué que nous bana ba des classes veuve oyo azala trop bien akolisa bana bien et puis azwa peut-être capacité ya ko bengisa pe na ba mususu oyo peut-être biso to yebi place bazate mais ye aza mieux placé à ko ba bisika bazali pour que non to ye barata évolution bona Chico Pululu et ko zala vraiment kitoko makasi mama male mais to komo ki na suka na c'est vraiment makasi na assistance ya maman na biso Barcelone ça nga vraiment bien male mais to komo ke poto chuter na émission na biso alors aujourd'hui s'il faudra passer un message pardon oui assistance na ye ouais na ndenge azotala nde nazo présenter émission voilà ah Zidane plutôt voilà Zidane je m'excuse j'allais dire Zidane à Barcelone excusez-moi Zidane wana mutu nanga Zidane quand on t'a koloba azaki te to sisi pété à côté ya ota bana vraiment alors aujourd'hui s'il faudra kopengler loko moko boye Zidane bonjour s'il faudra que l'on belle comment boye o etikala na mito bato soit na makambo nyonso eleka wana soki eza makambo oyo esalaka mama na biso koko pasi na makambo tu mokili eyoka mpe tya na mitu na bango ekozala ndeti makambo nini nga aza suki na eloko esalaka nga suki pasi te mpo mokili elobaka nango kaka mokili efingaka kaka na bandako oka pasi avant
ya omona basala nzambe ndenge nakutanaka na pasteur Abundu alisaka na bana nga Voilà. laisser tomber Voilà. telaka nzambe nazalanga suna mpasi te nakoma nazonanga kimi Dozwana okimia na kombo na Yesu. kaka na liloba wana ka papa Abundu alisa alobaka ekota evanda ezwa esika nazonanga kimi Mais les lopé, il paraîtrait que non, moi part peu ou qui peut sous ma famille, tout na moi part ya lupang zaki déjà moi part na yo zaki. Bino. Média. Faut te barato vérifier rat. Ngale na makambo wana te. Ngaibe ngo. Oyebi yango te ou bien ozwaki te par na yo. Yebi pété soki bateka, na osolo ba parani. Ya lupango. Lupango esaji. Bateka. Ngaibe na. Nakenda kuna te na yebi. Da osa au courant te. Ngaibe te. Ngaibe na. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Botambola mingi, boyebaka mingi, makambo ebele bino boyebaka ngo. Bino yo ndem to ko yebisana. Ngaibe te. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Assieds-toi. Voilà, assieds-toi bien. Ok, ça va. Alors, si vous avez un message, moi, je vais lancer dans la biso. Si on a une chaîne locale na Kinshasa, et bah dans la biso na ba réseaux sociaux na ba YouTube, na ba Facebook, na bi une émission oyo bata ba nani batu ya ba page ya ba polémique, ils vont prendre ça, ba ko kata ba place mususu pe ya malamu na malamu te, ba ko sala oyo mitema na bango eko sepela. Alors si vous avez un message, voilà, si vous avez un message moko oki ko lancer na batu nyonso ba ota la biso. Sika oyo partout à travers le monde. Et vous avez un message ni. Non, si vous les avez que non c'est un merci. Voilà. Na batu oyo ba soutenir biso na un problème moyen ndenge zalaki. Vraiment na remercier, ba remercier pe maman Olive na ndenge akanisela biso o lelo ba balusa maloba bakanga moyibi ke na yiba. Voilà. Mbongo ya maman Olive. Bon, na sengi merci mingi na ndenge asunaka biso. Non na yebisaka bato wana mbongo bino bokangelanga moyibi bobo. Namona yango na misu te boti kotambwisa ngai sango na ndenge ya mabe. Voilà, donc chiko atika bana bomoni bana bazana miki e naza boye na okoka kobokola bana ngai moko te soki nazosala mosala moko te. Voilà, donc oyo bomoni bana oyo baza na poso ya kosunga esa bien mpona kokanisa komede na bino moto asekisaki bino. C'est ça. Voilà. Famille. Le numéro est affiché, mais c'est très important. Pourquoi peut ce numéro? Na montion ça qu'on a pour contacter maman Coco, à contacter le numéro. Le numéro est à 089 78 voilà 36 175. Voilà. Je répète 089 78 36 voilà 175. Mais et le moment boy tukaki quand même koleka yango te tozali bilenge to yebi maman Coco zali moi si kitoko boti pe bana kitoko et les lots il faudra dire que après liwaya ndeko na biso tout ça la code peut-être pour que baza permet na biso ba comprendre. Est-ce que déjà maman Panzi déjà c'est bon? Na lobby te ke ba déranger nga te. Voilà. Ce ba déranger nga te na baki na loba mamba chiko na linga botala okuta te fona ta ka vérité. Voilà. Ko ya ngonde mutu ezo sala ke na zalati lelo o. Ponza ba kota bituma no folo ba ka busolo. Ba déranger na bango nga ba te belé mais na lobaki mubana nga chiko to kende même pas inane. Voilà. Na ko sa makambo na te. Vraiment pour na respect à mémoire na okosala ngo te nake kolinga ka sikoyo te moninga nanu apoli te te nakosala ngo te chiko alinga bino bobana omona biso chiko alinga nga mingi ezalaki soki bomoni ngana to nakomi 30 minutes après se bomoni ye bomoninga soki bomona biso nzela moko bongo lelo ka moninga koti mabele ka lelo pe te nalobaki soki nalobi teke na kosala yango parce que mokili balusaka oyo tosololi soki ya bien bazwaka oyo wana ya mabe batie yango mais oyo nyonso nalobi bolandela ava bokoma kaka na point oyo nalobaki boye soki nakolinga avant nazela ta mbula mobimba mais naza na poso alinga sikoyo. Voilà.
mbongo bana ekoki te ata mpe so ekoki ide wana eza nanu te nanu te. Voilà, mais tokomi kokende malem tokende na ba mbula na ba comment dire na ba mois oyo pulula tika biso. Est-ce que ekosala mandenge nini maman na biso koko? Mais autre que ça bino ke naza na eloko te. Voilà. On comprend. Na ko pesa programme te que to sala boto ça bat baye après donc ça bien. Comprenez bien que nous sommes avec les enfants, oui. C'est pas bon mon ke basunga, pousse-toi un peu, pousse-toi un peu. Viens comme ça, viens comme ça. C'est bon mon ke. Voilà. Basunga poto ça moi quelque chose pour na Chico numéro yango na pesi et ça la peka bien. Menga moko nani le. Ah donc ce qui peut-être batu ba monani quelques personnes ba monani que non bon tout ça notamment justement pour na ko rendre toujours hommage na mutu o SPC pe biso yozali bien partante. Voilà to ko sangisa pe na famille na ye ou bien c'est un problème té. Voilà. On comprend ceux qui ba benginga on a nga pesi nde ngwana to ko sala oyo ko sengela to sala. Voilà. Mais pour le moment comment na yebi. Quelqu'un dit que c'est ça? Soit quelqu'un m'a goloba isali parce que tout comme na souka. Non, nazan kama baté na peska merci on se va soutenir ngai. Biso bana bango yo. Vraiment oya komona kalinga kanisa bana ya comédien. Bon félin oyo tozali numéro na ngai yango wana. Voilà. Merci makasi. Merci. Voilà. Merci na copine na ngai pe mususu atika ngai te. Gisèle teke bien akaye Gisolé moi si ya Tony Zabara voilà o aza lelo azoteka mabele lelo o soki toza na posa osoma mabele bomoni Gisèle teke bokosepela mabele ezali o moto alingi asala bilanga o alingi asala boye donc ye nde motu vraiment tozalaka lisusu donc bango na bazidani tozalaka donc napesi merci makasi mpona oyo azosala mpona bana nasepeli makasi merci mama leki nanga mami Bikele na Paris na bwaki na pesi merci na mami Bikele na Paris na pesi merci na mama Aline Secondaire Royale nazo pesa lisusu merci na Ozi à la première dame ozo sala lelo OK vevo bozo mona quand même azala alata minga lati boye na pesi mbote na Andrea Luzolo, Erika Luzolo, Rachou Luzolo, Flora Luzolo, Medi Kapunju. Donc, toqué à Londres, na ça na Londres, Clarisse Bicotele, la petite soeur, Sandra Bicotele, Guinette Bicotele, Barbara de Coventry, Yebika, moi c'est qui toque, Ana Utuba et la biso à Mikolo, na Kinshasa. Abeta Aka, ma beaucoup, parce que la on ne sait jamais. C'est pas dans le pambola Guinette Bicotele, pour me collaborer pour expliquer au côté là, pour la moi, on a biso minute. Il se pété ça la bien oui la PCP mbote na Gladys Bicotele na opesa pe mbote na Guilhem Mukwala voilà mobala ki toko les Tony Zabara. Merci beaucoup Paul Ventour et de Bundes, mon tomoko trop bien. Merci également à Dani Makondolo de Bundes, mon vieux également. Merci à Valopindi, le véritable tour d'Europe. Dada Maïngiz également, merci Nayo. Merci à Jennifer Nzana, elle c'est la conseillère privée. Jennifer Nzana de Plus Angleterre, je te dis un grand merci à toi. Merci à Couleur Bassele qui était derrière la caméra. Jordan Panzou qui a réalisé cette émission. Continuez toujours à nous suivre sur Nouvelle Tendance Télévision. Et quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci. Fêtez votre anniversaire, voici l'occasion de dire merci à l'Éternel pour sa grâce témoignée en vous une fois de plus. Joyeux anniversaire! Mokolo ya kitoko